Info ngala yango ya jeudi 28 août 2025 ebandi mbote na bino nyonso tout ofongoli yango mpona kotalisa bino ke na justice bosimba ke verdict ya procès Mutamba oyo ezalaki esengelaki bongo ezala rendu mercredi 27 août esalemaki lisusu te yango ezali bongo reporté mpona mokolo ya lundi 1er septembre 2025 na cour de cassation epai wapi ancien ministre d'état ya justice azali bongo poursuivre na affaire ya président mais il y a détournement, il y a 19 millions de dollars. Tokoba, Basango Sena Ngamba Sena pour la côté Sabine le président. Il y a Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge Ayamba qui mercredi 27 août na cabinet nae. Il y a Mosala Maître Guy Luando Mboyo Oyo Azali Bongo ministre. Il y a relation avec le Parlement. Beaucoup tani oyo ezalaki inscrit na cadre ya renforcement ya ba relation entre pouvoir exécutif et chambre haute ya parlement. Bit nango ezalaki ya ko viser pona ko assurer meilleure coordination ya ba action législative et gouvernementale. Ba échange oyo ba portaki plusieurs points clés totangi planification ya agenda législatif ya ba session parlementaire oyo ezali ko ya nécessité ya communication fluide entre des institutions, mise en œuvre efficace ya ba politique publique oyo ezali ko faire partir da ba sujet oyo ba traitaki. Ministre Guy Luando a exprimé volonté ya gouvernement ya ko collaborer na Sénat pona ko garantir réussite ya ba réforme oyo ezali en cours pe oyo ezali ko ya na ngambo na EP président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge a souligné importance ya collaboration pour un bon fonctionnement ya ba institution démocratique ya mboka a réaffirmé engagement ya chambre haute ya parlement na ko jouer pleinement rôle moko ya makasi pour na examen pe adoption ya ba loi na ko assurer ka contrôle parlementaire efficace ya ba action gouvernementale. Masolo oyo est marqué étape significative ya consolidation ya ba relation entre Sénat et gouvernement. Ils ont témoigné volonté y a deux parties y a qu'au travailler et longo pour le développement et stabilité y a République démocratique du Congo. Bosengeli koyeba ke batu bazwa qui part na audience oyo ezala ki bongo ba directeur y a cabinet pe ba secrétaire généraux y a deux cabinets. Secrétaire exécutif provincial de l'Union congolaise ville ya Kinshasa Ngali Obama azoko koba sekoko bako implanté ikobi sikanyoso surtout na système na ye ya mardi malongi bona na détail elongo na Fabrice Lundobi. Ba membre ya Union congolaise ville ya Kinshasa mingi penza base ya secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Bridge Ngali Obama oyo bazwami mingi na commune ya Lemba ba yaki lisusu weekend eleki bazwaki résidence na Edaso pona kosepela na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renouvelé confiance et pa ya vice premier ministre et ministre économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo azali président to autorité morale ya parti na bango Union congolaise iko loyimbo na monoko mabina batalisaki vraiment esengo na bango pambate balobi mosala oyo professeur Dr Daniel Mukoko Samba azali kosala na gouvernement azali ko stabiliser de plus en plus économie en mboka na biso ezali eloko moko bakoki kotika yango bongo te na tina wana bayaki lisusu kotalisa esengo na bango ndenge kaka bino moko bozali komona bilili topesi matondo mingi pa ya mokonzi ya mboka oyo a renouvelé lisusu confiance na ye et pas à notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko. Topesi lisusu félicitations et pas à notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Notre autorité morale a zolité pour biloko akoye sala nini ekita a stabiliser dollar biso tomoni mboka za na guerre
Mais banda gouvernement a bango kotaki dollar et tikali komata. Bazo bunda sous dollar et salanini et kita. Osimba pe boyi baketo monaki présence remarquée ya Mbuta Alphonse oyo azali directeur ya cabinet na secrétariat permanent yepe azwaki maloba pona côté ya bana ya Union Congolaise alobi moko na moko esengeli asomba carte moko na moko esengeli ala ki sa vraiment que azali mwana ya Union Congolaise bisika nyonso esengeli carte na ye ezala opération somba carte ezali eloko moko ya mutuya pona bana nyonso ya Union Congolaise Otiaki opération somba pe la kisa carte na yo. Bosimba pe boye bake milulu oyo ezalaki vraiment riche en couleur bazwaki pe domoko ya kafu ya bafle moko ya munene pe ba écharpe elongo na biloko ya ndenge na ndenge ezali don ya conseiller tite apesi pona ba membre nyonso ya uko ya ville ya Kinshasa basalaka ba réunion na ndenge ya malamu pe visibilité ya parti ezalaka na ndenge moko ya kosakana te ni don ya baflo mutasali biso yango ezali conseiller Tite azali na cabinet ya vice premier ministre ya économie alobi tozo sala ka ba réunion lokola bato bazo zale belé apesi biso bafle oyo po bafle oyo soki tozo lobata mutaza kuna ayoka amen tokosenge pa yi nzamba sala nini nyonso elikaki vraiment kitoko résidence ya Bridge Engali Obama secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa eyindaki na ndenge ya kosakana te kolia komela ezalaki vraiment au rendez-vous ambiance ya fête ezalaki total pona kotalisa esengo ya bana Ukoville ya Kinshasa président national na bango professeur Daniel Mukoko Samba azali reconduit pe bazangaki te na occasion ko remercier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kokoba kopesa confiance na président national na bango professeur docteur Daniel Mukoko Samba. bateki ya vive frère ya ville ya Kikuti na province ya Kwilu batombokaki makasi contre ba responsable ya ba chambre froide ndenge bazali komatisa biloko bolanda reporter na biso kuna na Kikuti. Ezalaki ya koina na tongo ya jeudi 21 août 2025 na ville basse na ville ya Kikwit. Bateki ya ba vivre frais ba manifestaki kana na bango contre ba chambre froide ya ba expatrié précisément ya ba indien oyo bazo matisa prix ya biloko chaque jour. Selon ba mama ya Wenze, carton ya mpio dina tableau eza na 176 000 francs congolais. Mais na kati bazo tekela bango na 196 000 francs congolais. Mugete kala mero na mugete sanchila bana mugete kotanzo nkani mebilumu mugete kukali ave papa naza moteki poisson yango nde esunganga na kotangisa bana bakonzi bayoka biso mawa bana pila kudi akelve papa mube suka pardon bafumi ya bwana ebe wila beto bakefu mawa be wila beto mawa papa bakonzi bayoka biso mawa tala minute oyo nazozonga na carton ya pamba nayebi te bana bakolia nini bobongisela biso prix oyo ekoki kotikala stable po chaque jour baprix ezochange mundele medula susu na sai 30 000 tangi medula susu na 10 000 nge basa bongi kwa sai 20 000 bo jimi ya fwangi nge kama ya kana na wapi samunge yiga mundele ya iba enje na bashino tafa betu na Congo yona bete zone bo kiti sa prix merde la bimu ngake solution na mindele ba katira ba prier ba fatia bretul bo tatinda la mena po ya kana direction na bango na Kinshasa bazotinda biloko na bakuru mosusu kasi awa mundele oyo azomatisa biloko chaque jour et puis baprix yango ezalaka stable te bakonzi tokabaza susi ba mama mibali bazasi na mbongo te ba mama nde basima ndako soki ba mama basimi ndako te biso mbali toza na valeur te alors ayo basusi ba mama nde asimi ndako mpona bana biso mbali mbongo za susi bana batanga na nsima ya ba mama vraiment l'état na biso na susi ba mama. Selon la source ya Info Lingala na chambre froide de Tokon, ba préciser que 20 000 francs de plus wana eza ba manigance ya mundele oyo atalaka bango. Yango tozotuna baja ya service ya économie na ville ya Kikwit. Musala na bino nini? Po biloko ya boye eza kitoko te?
Pon lukala oyo ekabola bongo ba quartier lemba imbu na monga fula na njili brasserie kuna na nsele banda ba sukisa ko bongsango ti lelo solution ezate bona na bataille elongona la dilande. Population avandi na lemba imbu na commune ya monga fula pe ngambo ya njili brasserie na commune ya nsele bazali konyuka makasi pona likambo etali ba trafic na bango. Raison ezali kaka moko ezali pont oyo likolo ya rivière Lukaya ezali ya kobukana. Ça fait le lot plus de 4 mois pont oyo ebukanaki population azali konyokwa mapona kokatisa ngambo na ngambo ezala même mituka to pe bakumbi moto bango nyonso bazali konyokwa mapamba te pont oyo ezalaki vraiment mosungi na bango. Population ya côté oyo balobi même chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango akendaki ko inaugurer usine ya Régie des eaux na Njili brasserie alekaki kaka nzela oyo kasi lelo ezali ya kobukana bato nyonso na lemba imbu pe na Njili brasserie même bisika ebele na ville ya Kinshasa bazali kokamwa pe komilela boni ba autorité bazali ko s'intéresser te pona kobongisa pont oyo. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple le grand chef coutumier ya lemba imbu Lutonadio Maneno alias Déclara apesi ba précision batu nyonso oyo banterema ezo utabe toza na difficulté toyebite est-ce que l'autorité nyonso bakitaki awa balancer biso appel et pas mu kwantombolo Fati Béton héros vivant parce que awa ozomona awa Régie des eaux yango wana Régie des eaux yango wana président de la République ayaki ko inauguré mais alekaki awa oui alekaki awa na Régie des eaux na pont oyo président de la République aleki na pont oyo na minute président oleka ndenge nini ata président de la République azana na char de combat biso to votaki population des abisso ba autorité oyo bakoki ko pesa la biso message na chef de l'état soki baye awa baluki bazongi parce que carburant za yo fele ba véhicule za ya l'état tout ça voilà mais tant to votaka babondela ka biso soki to voter biso to komi binemi alors mu kwantombolo Fati Béton papa soki bazo bombela yo population ya Njili Kilambu lemba imbu toza na place ya kolekate pont oyo 4 mois rapport ya gouvernement ekendaka na présidence oyo biso ya pont oyo ezokende wapi sikoyo balongola biso na kini batia biso wapi et en plus ngai moko pe naza ayant droit de la ville autochtone ya Kinshasa ata balobi banyokola biso tina suka mukwantombolo Fati Béton président des présidents ozali président ya tribute mais président ya garant de la nation tolingaka yo za papa na biso babombelo makambu te bayebisa yo ke bana Njili Kilambu bana ya lemba imbu bana ya Verman komina monga fula bazolela nzela ezate pont oyo chef de l'état ka osala inauguration na Régie des eaux ebukana bakonzi basundo libiso na lemba imbu bana ya quartier Njili Kilambu komina monga fula tout consort to sengi kaka gouverneur de la ville yeba ke gouverneur de la ville ezali pona biso bana lemba imbu te pona Kisasa Mobimba et puis PDG soki DG ya OVD fonction yo zwaki ya OVD yango yo fonction ya DG ya OVD yango yo papa ozali wapi ba ingénieur nyonso boza wapi ba parlementaire ba sénateur kasi tango pe tozokende boya lisusu osimba ke rivière Lukaya oyo bozali komona euti na province ya Congo central yango ekiko bwakama na rivière Njili pe Njili abwakami na fleuve Congo pont oyo nde esungaka ba trafic ya ndenge na ndenge pona ba commune lokola Mongafula Njili Nsele pe bongo na bongo population alekaka kaka na esika oyo tobanzike ba autorité bakosala makasi pona kobongisa yango enfin que trafic ezonga normal. Lancement ya année scolaire 2025-2026 et Salemaki samedi 23 août na complexe scolaire Mama Pemba cérémonie ezalaki président et pas na moko promoteur nango Rodrigue Mbungu la dilandu héritier mapine. Lancement ya année scolaire 2025-2026 et Salemaki kitoko na complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu et pas wapi réunion moko ya kafu ezalaki organisé pe ezalaki président et pas ya promoteur Rodrigue Mbungu nyonso e bandaki na prière ndenge kaka na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka lokola momesano nzambende azali force na bango nyonso elikaki kitoko bongo na sima ezalaki bongo cordon nidol azwaki maloba
pona kotalisa bato eloko nini esengeli basala pe atalisaki bango personnalité ya honorable Nerombungu mosala kitoko ye azali kosala pona oyo etali encadrement ya bana na kotiaka ba école oyo ezali kopesa formation ya kitoko pe ya qualité epai ya bana nyonso elekaki vraiment kitoko ba directive ba orientation nyonso ezwami enfin que année scolaire 2025-2026 ezala vraiment na succès makasi ndenge kaka complexe scolaire Mama Pemba ezalaka boye les rentrées scolaires ezali bongo prévu le 1er septembre ezali koya qui veut aller loin ménage sans monture ndenge balobaka na lopoto complexe scolaire Mama Pemba bazali komilengela na ndenge ya kosakana te na suka ya réunion oyo ka promoteur Rodrigue Mbungu ndenge a lancé année scolaire 2025-2026. Les autres devant nos financiers qui est représenté par Papa Kitsisa, devant les enseignants, au nom de son excellence, le Fumwa Bangamoyo, double brassard, triple brassard, M. Mbongo, notre visionnaire, nous lançons officiellement et solennellement l'ouverture de l'année scolaire 2025-2026. Nangambu ya enseignant bango pe batalisaki résumé ya réunion oyo euti kosalema y compris humanité en tout cas ya wazalaki na biso réussite vraiment zalaki vraiment totale et dans la deuxième position le coordonnateur principal Papa Nidol ne a lobeli biso et a préparé vraiment moral na biso pour la année oyo. Il a beaucoup parlé de son excellence na lolengene lokola mutu na lolengene lokola politicien et na lolengene kolingela kozalela vraiment esika nyonso soki oyebi mutu malamu okoservir ye malamu tonisami na isengo pona nazobenga ngo lokola mululu moko ya munene pona ngai c'est historique pona koya kosangana ko recommander année scolaire 2025-2026 na maboko ya Nzambe pamba te sans Nzambe en tout cas tokoki kosala eloko moko te pe bato za nango eza ya ye makasi toya kosala musala eza ya ye yango wana na tondi botondi mpona excellence lokola zwa initiative wana ya kotia toujours Nzambe liboso na misala na nyonso raison pour laquelle toye kokumisa Nzambe dédié année mobimba ete Nzambe atambola na biso elongo. Je sais que ba école eza ebele en tout cas eza pe mingi te oyo bazana initiative oyo ya biso awa olengi totiaka Nzambe liboso boye nyonso ebandi déjà na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu pamba te le 1er septembre makambo nyonso ekozala prêt pour na ouverture ya année scolaire. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bazali kokoba c'est kokoba na ba inscription pour na année scolaire 2025-2026. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nerombungu yango nde ezali ko répondre na souci ya ba parents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali ko fongola ba porte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika ye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali ko fongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso frontière ya commune na Matete. Pour na inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pour na kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe toza pe na éducation de base de 7e à 8e toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pour
mpona oyo etali pratique atelier pe laboratoire ekuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commercial et informatique coupe et couture pe électronique nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé fondation Nerombungu bongo pona oyo etali ba salle de classe bo bangate ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire mama pemba ya fondation Nerombungu poto na RDC poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kini pe ya RDC cadeau kitoko yango yo pona bana na bino merci honorable Nerombungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bateau ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa yaboye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité ko banga monene ya babatima te ko banga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité ko banga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele bokosepela boza deja ya kosepela collège prof Aouka bango pe bazali kokoba pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026 kuta yango na ba extension nango kuna na ba commune ya Bumbu pe ya Makala mosungi ya baparent aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yango yo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma le grand baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele j'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoule pe ya gratana kasi enseignement ekuba papa mama yoka kitoko kobanga kitoko ya babatima oyo ekuba te nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko b'inscription eza nango ya ofele esi ebandaki deja ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h okotuna ngai collège prof Aouka ezwami wapi yoka bien kanga adresse oyo collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin to pe na direction ya souci enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié John Aouka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma le grand baoba alobi sengi kaka na baboti bo ya na 40,000 bona primaire 45,000 bona maternelle pe 48,000 bona 7 na 8e wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo posa na ebandeli ya année scolaire qui les 30 septembre peut être biso
to faire fonctionner école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof auka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof auka yende mosungi ya bana. Collège prof auka yende champion. Préfet Louis Kabangu a formé le centre de formation professionnelle technique na 45 jours ya pamba au komibongo technicien. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te itemat ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction P ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito ya bisabino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu ba pesa bango kombo e ratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pour na bino tango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na ba bureau ya itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu po na bino centre de formation technique professionnelle pour ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Tu vas pesa potopota kitoko même oza mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komila yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Bolanda prévision climatique pour na mois ya septembre après octobre ndenge metesato apesi bino. Mbote na bino nyonso pe boye ibulamu na prévision climatique saisonnière pour na mois ya septembre pe octobre 2025.
évolution ya climat na période oyo etalisi ke ba précipitation excédentaire, c'est-à-dire ba mvula ya makasi ezali annoncé na partie nord-est ya République démocratique du Congo. Mingi penza na bamboka lokola Wacha, Bunia, Butembo, Kisangani, Buta, pe ville ya Goma. Natina wana na majeure partie ya République démocratique du Congo, bamvula ekozala pene ya normal. C'est-à-dire na partie sud ya République démocratique du Congo, bamvula ekozala vraiment faible na niveau ya ville ya Kolwezi, Likasi, pe Lubudi. Pour na mois ya septembre pe octobre 2025, soki bolingi ba détail mosusu esengeli koleka na Metersat. Merci na bino nyonso. bososoli ke info lingala ya jeudi 28 août 2025 yango ekomi na suka epapi nazalaki na esengo makasi ya kokonotele bino yango soki bosepele nango bopesa merci na minjo mabasi oyo azalaki na édition pape azalaki assiste epai ya rit kindu na nsima kamera tozalaki na igor ntingi montage esimamaki na christian kengebeni journal ya peuple pour la peuple ezalaka supervisé epai ya héritier mapine mbandeko botikala malamu au revoir.